Bandeko na ngai na pesi bino mbote na kombo na Yesu Masiya mwana Nzambe na bomoi. Ngai lisusu mama Deline eko partager video oyo na bandeko nyonso o to partageaka ba video o bolandaka nga na ba video o na salaka pe bandeko musu po bolanda nga te so bolandi nga ba liboso nga mama Deline video oyo nazo sala nga mama Deline na Adeline TV ba o nyonso non bo s'abonner te bo s'abonner na Adeline Télévision to partage makambo eza plus spirituel. Nzambe asunga biso nango pona kaka kopesa biso mayele to comprendre makambo o elekaka na molimo. Video o na eko sala lelo ezali par rapport ya video moko to uta eko zwa mikolo uto leka ndeko moko asaki video mo ndeko moko mwasi asala video moko atindelaki biso yango tomonaki yango pe na ba groupe WhatsApp tozalaka tomonaki yango nga pe mama Deline namonaki yango le namona pe video wana elobela nga quelque chose po sina lotango na ndoto sina lota ndoto moko ya bongo mais namonaki yango kaka nga bisi na lota ndoto makambo o Seigneur Nzambe sunga biso. Après lelo karo toloba boye ndeko musu tozalaka na ye lero alandi pe video wana lelo amoni video wana o bapartageaki na ba groupe nde aye kotuna ngai question notela bino pe audio na ye réponse ye tosololi deja na pesi ye réponse yango nalobi ke naosala yango video po yo pe ndeko o ozolanda nga na video oyo ta mosusu pe olandaki video wana ta mosusu pe olandaki yango te bapartageki yango na ba WhatsApp yango nga mama Deline nazoko kotiela bino yango awa po ete naliyebisa bino makambo o nga namonaka tobondela po ete Saint-Esprit azala na biso na kombo na bino misato ya bule tata mwana molimo santu kona bomoi kona bikamwa nzamba mpuntulendo nzamba bakoko na biso otalanga mwana o papa na ye liboso na okolo kopambolo kokumisa o papa mpona souffre de vie oyo opesi nga po opesi ndeko nyonso oyo akolanda video oyo toza na bomoi papa yango osali biso ngolu ya kosala video pe tolanda yango yango wana beli o molimo santu papa zala na nga mutu na osala video oza pe na ndeko moko na moko oya kolanda video o papa yo ozoluyebisa biso ntango nyonso ete mokili ekoningana papa lolenge mokili ekoninganela papa tozomona ngo pe deja mokili ezoningana deja ezoningana papa me yo ozoloba ntango nyonso ete biso baoyo totambola na kobanga pe tozobondela yo koprotege biso mabe nyonso oyo ekoya na mokili o papa biso ekokomela biso te yango totie elikya pe confiance nyonso epai na yo toyebi ete mabe moko te ekomela biso papa yango na ngai mwana o nazopartage makambo oyo otalisaki nga na ndoto na ngai pe oyo bato mosusu pe bamoni nazopartage yango na bandeko po ete bayeba makambo oyo lolenge nini ezokendela po ete baoyo banano bacomprendre tant tokomi te bacomprendre tant tokomi pe baoyo bazozwa vie na bango na baaventure Seigneur bazwa vie au sérieux papa baoyo bazonéglige prière bayeba kobondela banéglige prière te po na makambo oyo koya liboso kolo yo obatela biso oprotege biso papa topamboli tokumiso tonetoli ozwa lokumu lelo lobi pe libela na libela oza Nzambe okotikala Nzambe na komba tata mwana pe ya molimo santu na telemeli oyo nyonso mabe ekoki koya na nzela na video o papa na neutraliser yango na bebisi yango na kombo na Yesu Masiya pe na nguya na molimo santu papa kimbangu mona mutu nyonso akozwa video oyo asala ngo na ndenga mabe papa kutana na yo na kombo tata mwana pe ya molimo santu amen. Bandeko na nga Nzambe aza malamu mingi Nzambe aza bolingo asali ngai ngolu ya kosala video ona partager yango na bino po ayebi pourquoi a permettre yango bandeko na nga Bible elobi na biso ete likambo moko te ya mabe ekomelaka bana Nzambe sans que Nzambe ayebisa bango yango avant sans que Nzambe atalisa bango yango
donc biso nzambe atalisaka biso makambo ezoya me biso nde moto kompranaka yango te. Yango tomonaka bato ebele likambo esalami ou bien moto akufi abandi koloba ke nzambe alakisaki na ye nga, nzambe alakisaki nga pourkui nabondelaki te. Sikoyo na bato mosusu sikoyo bamonaka ke soki nzambe atalisi likambo ete moto akufi, tozwaka exemple nzambe atalisi yo moto akufi, ale yo sikoyo lokota mabondeli obondela olongola liwa kati na moto wana, yo otelemi obandi kozelaka likambo wana ekokisama moto anga kufa mpo bato balobake mpo olobake moni nzambe alobaki na ngaki akokufa tala mpe akufi. Donc nzambe makambo oyo eyelaka biso bana nzambe alakisaka biso bien avant mpo tobondela mpo toepargne yango ezala mosika na biso. Ozomona ayebisaka biso mpe makambo oyo ezoya danger oyo ezoya liboso na biso mpo tozala mayele toyebake likambo so nasali yango boye ekoyelanga ndongo, so nazongisi boye ekoyelanga ndongo, malamu kutu nasalela yango boye mpo eya baproblème eya te. Donc yango nde nzambe ayebisa biso makambo avant. Ngai mama Deline nasala mpe bavideo ebele awa ya koyebisa bato ndenge nini batemps oyo tozokende nango makambo ekoya. Nayebisa bino baguerre, batremblement de terre, makambo ebele ekoya nango na mokili, surtout na bapoto oyo bisika tozali ekoya. Nzambe ayebisaka nga ke nzete ya pio nasala ngo na bavideo na nga parmi bavideo ya liboso nasalaka oyo na partageant na YouTube. Nayebisaka bino nzambe ayebisaka nga ke nzete ya pio ekozalaka na Congo. Alobi Congo eza lopango nzambe na bosana nde ezalaki nasala ngo deja nzambe abaki na nga Congo eza lopango oyo eza na nzete esika pio ezali. Mutu nyonso oyo akokende kobatama na se ya nzete wana po akima moi akobatama na se ya nzete wana lupango. Mutu nyonso akozala na pardon nzambe merci alobai boye abi Congo eza lokola lupango ya mutu. Bato bolandanga kala boyebi yango na ba 2020 wana abaki na nga bi Congo eza lokola lupango ya mutu. Lupango wana eza na nzete, nzete wana eza nzete oyo ezopesa pio na lupango wana. Mutu nyonso oyo azofanda na kati ya lupango wana, oyo akofanda na kati ya lupango wana akozala na droit ya kokima moi na se ya nzete wana. Voilà. Oyo nzambe alobaki yango wana. Donc ndenge tolimbolaki yango ke mokili mobimbe koningana mesika kimia mpenza ya pe ekozala kaka na Congo. Esika pe mutu akozala ke afandi na kimia, azolala pongi na kimia, bamoi banini lakisaka bamikakatano ko fukima sikoyo yola koye na sa nzete ya pio ozwi kimia. Voilà, nzambe azwa lokumu. Bandeko na nga bato mingi balobaka mama Deline ayaka kaka na ba message oyo ebangisaka. Ok, nga nayaka na ba message ebele ya kitoko bino nde bato bokomprendre yango te po niveau donc babenga oni spiritualité. Voilà, niveau spiritualité ezozala bato ebele muke yango bamonaka ba message oyo nga nayaka nango ezala ba message oyo ebangisaka, ba message moko donc ndenge nini kaka. Voilà, donc eza vraiment bongo te ke ba message akobangisa. Au contraire, eza ko ba message espoir. Na oyebisa bino ya solo eza ko ba message espoir lia nazoyebisa bino ke tala nzambe abi mokili koningana me baoyo baotambola na kobanga ye mpe baosambela nzambe abi bino bomona miracle, bomona miracle mpona kozala na bino na kosalela bino. Ekomi temps ya nzambe na bana na ye bandeko, ekomi temps ya nzambe na biso nzambe mpuntulendo fumu yisu fumu kimbangu na bana na ye. Yango nde otokomi siko bana na ye te moyeba comprendre eza te, bana na ye te siko bazoko influencer bana oya ye. Yango yo ndeko na muta influencer o te. Nga ba message nazoya nango eza po ilamusa yo, po ilamusa oyeba ke sa mabondeli na temps oyo eza pamba. Na temps oyo natali bisengo mokili, natali biloko mokili na kobunga po ete Bible ebina biso mutu alingi mokili mingi azokabwa na ye na nzambe. Mutu alingi mokili doka alingi biloko mokili eza pasi mpona un riche akota bokonza likolo. Mpona nini mutu soka aza riche
azaka na posa ya leka bato mususu. Loko aza riche azaka na posa bakumisaka ya leka bato mususu, donc moyen aluka bato mususu pe bapambola meza te po ya aza riche. Donc eza kaka vraiment biloko moko vraiment nzambe asunga bana na ye vraiment nango. Donc yango wana nakopesa kaka exemple ya nini na lingte video oke mulai na biso o biso toyebi ya Noé la bande koloba na bato ke mbule kobeta azosala bwatu, asali bwatu na place na montagne. Donc akosala bwatu place wana te, bato nyonso bakamu ozosala bwatu boyeke mai musika boye alobi te mbula ekobeta boye bato nyonso basekaki ye bandimaki te. Azwaki temps na ye asalaki bwatu wana, asalaki bwatu na ye bwatu ti bwatu esilaki nango mpe azwi mpe temps ya kobenga bato bakokota, me bato baboyaki na bango koya kokota. Bato baboyaki na bango koya kokota na masuwa ya Noé. Bato baboyaki na bango nde bana ne kaka bato bakotaki na masuwa na bana ya Noé, nde bato o bakotaki nde nzambe abomaki mokili. Ozomona tozwi na temps ya Sodome et Gomorre, nzambe abikisaki kaka Lot na libota na ye mpona koloba ete foi na yo parent ekobikisa bana na yo, kondima na yo ekobikisa bana na yo. Bandeko na ngai, kondima na yo ekobikisa yo na libota no ekobikisa bana na yo. Loba nde mwana wana aza na lisumu moko oyo ezomema pe ana kufa, lisumu ya makasi wana totanga un jour ba masuma makasi ngali liboso na ndo kokanisaki lisumu munene eza te, lisumu mukeya te. Me na tanga ya Bible mele na ekoyoka ngo na monoko ya mwana moko mukie babengaki papa Edi. Soki papa Edi boye azaki mbangise le na yokaki alobaki bongo na susu mukaki kabi lisumu munene nde na ekotanga pe na Bible na ekomona ke lisumu munene ezali, lisumu muke pe ezali. Donc biso le tobondelaka mpona bato, obondela mpona bato azala mutu o aza na lisumu o munene te. Soki aza na lisumu o munene esenga ye moko fa confesse mabe na ye po lisumu wana eza lisumu munene. Me mwana o azali na lisumu munene te, le yo lobika nzambe limbisa bana na nga na mabe o baosala automatiquement mutakoso te bana o baolimbisama. Ozomona yo moko za no mosanto otambola obanga nzambe, le yo lobike nzambe limbisa bana na nga na mabe o baosala. So baza na lisumu munene te, eza lokwa lisumu ya kindoki koloka bato, lisumu ya masumu minene koboma, masumu minene toloba eza neti ba jalousie ayokela bato likunya. Masumu minene eza lokwa ekobo, lisumu minene eza lokola kimoyibi wana o ezalaka wana kimoyibi moko ya mabe wana lisumu badoba masumu minene ezali. Me masumu kaka normal kaka oyo en tout cas mwana le yo lobaka nzambe limbisa mwana nga ozomona nzambe akolimbisa. Mais so eza ba masumu moko ya minene vraiment en tout cas esenga ye moko pe pakota ya bolimbisi wana alimbisi asenga bolimbisi. Mais le yo ozolobaka nzambe longola mwana nga na mabe, longola ye na via masumu, nzambe akolongola mwana na via masumu. Mwana kosala su masumu oya minene te, akotika kosala masumu oya minene. Ata na dernière minute le makambo linge koya nzambe akobikisa mwana yo, abikisa po yo ozobondela. Asala ke mwana na tubeli mabe na ye ka David ata ye moko kaka regretter mabe na ye. Nzambe pourquoi nasala ke kobo, pourquoi boye nazwi décision na sa so ekobo te tina obala. Nzoka nde eza décision ne wuti po yo parent obondelaka mpona mwana na yo atika. Nazoloba boye mpona koma na o nazoya nango ozo na bandi na o na oya nango awa baparent ebele bato ebele baopike ba crise, bapapa ebele bakopike ba crise awa avant nakenda makambo na koloba yango nazolendisa bino to banda no na lilendisi eba na omko mosusu nzambe nakise tuvaki na nini na place bato bakufa bakendaka le na se tuvaki kuna nzambe mpona zonga bona obetela nango un jour mpona zonga siko nzambe atindi siko ange moko alobi te avant bozongisa ye bota ye avisite
lieu de trauma na lieu de repos. Là tobimi wana siko nga na ici ange nga ke kota na lieu de trauma nga habite to banda na lieu de repos. Habite to banda na lieu de trauma po makambo yo komona kuna ezala tellement makasi mingi esalo bien te. Alele osilisa na okesko na lieu de repos kuna siko ndo komona makamba bien yango siko le ozonga ozala bien. Abaki na ngande ngwana mais to banda ki leka ko ekoka ekoleka donc voilà yonga pe na obanda bino déjà na kolendisa bino ala prena kende ko yo kisabino ba audio oyo nga na zwi et puis na yebisa bino ndoto na nga onga na lotaki poto comprendre makambo tozolobela awa Saint-Esprit azala na biso kolo azala na biso bande ko na nga temps oyo ezoya toyebi makambo ezoya te toza na temps ya apocalypse muta kosote na apocalypse balobi banzala baguerre maladie bamikakatano makambo ebele ekoya na temps ya apocalypse balobe pe bana mike bakoma bempoli babanga su mikolo te tozomona ngo bana mike bakoma bempoli bazobanga su mikolo te to balobaki pe ke bana bako respecter bisu ba parent te tozomona ngo bana pe bazo respecter su ba parent te babaki ba guerre ekozala tozomona pe déjà ba guerre ezozala ozomwa pe makambo oyo ezakaka ebandeli tozokende na yango siko biso nzambe azokotalisa biso makambo po tomilengela na pamboli nzambe mpona mutu nyonso oyo atiaki commentaire na video oyo nauta kosala oyo na explikaki bato mpona ba provision totia ba provision na bandako na biso ba mai totia tozanga yango tata ya muke ezanga te na pamboli nzambe mpona bato ebele ndenge botiaki ba commentaire ya bien nzamba mona moko na moko tia eloko oyo kotia kaka koluka na ototondisa ebele ndeko na nga tiaka kozanga yango te muke oyo kozala nango nzambe ya mpuntulendo akosalelo miracle na kombo na Yesu nazoko asire ozalaka na kondima na makambo nyonso makambo siko na ye naloba awa eza boye nde bato mosusu bayebi ngai te bakoma mama Deline faloloba kaka ozokende ozobaluka biso na Deline tobalukaka avant toloba tobalukaka toseki tolobi makambo oyo eza sérieux donc voilà c'est ça donc eza vraiment teke na yakamba mona banda koloba boye nasengisa boye te omoni na temps ya nayebisi bino napesi bino ba exemple mibale oyo eza na bible na temps ya Noé nzambe ayebisaki bato baya kokota na bwatu tindai Noé abengaki bato me bato baboyaki na bango kokota po banda omonake bazolia bazomela bafeti bazali na bango bien bandimaki teke mbula ekoki kobeta po bakufa na temps ya Loti kuna nzambe ayebisaki bango batikaki masumu te nde yango nzambe pe asalaki oyo akokaki kosala sikoyo Loti oyo ye akokaki kobika na libota na ye mobimba me mwasi ya Loti atalaki na nsima Bible lobi akanisaki biloko ya mokili atalaki na nsima doki atikalaki libanga ya mungwa do na makambo oyo ekoya na mokili oyo ndeko na nga kotala nsima te lokola ye naloba sikoyo mingi makambo ya bana doki bana soki omoni tokende nango na kozonga na exemple oyo donki toloba boye nga nazobanda nanu nabanda wapi nabanda na mambo nzambe atalisaki nga to nabanda na nini nazobanda na video oyo batindelaki biso yango nga pe nazwaki yango bato be batindeli nga yango video oyo nazwaki yango le nayokaki yango bandeko na komprenaki yango mpo nga moko pesi namona makambo boye na ndoto na ngai nde ndeko mosusu tozala nde ndeka na oto explike atunaki nga question lelo kaka nde na répondre na bino sala totia na video oyo toyoka video nanga eza video d'urgence bamama oyo bavandi na France toza na état d'urgence yaya oza mwana oyo ya 17 ans 16 ans mata likolo na bapapa na biso ya baafricain yaya bima na France ntan nalobi bima na union européenne bima na nini espace Schengen bima songa Afrique
kende kovanda na Afrique pendant 2 ans. Omoni Macron auti kolekisa loi moko boye alobi baza na temps d'urgence. Mutu nyonso akokende guerre. Oyo akokende guerre te. Oyo akoboya bakoteka biloko ne nyonso bakobotele bana soki aza na bana. Soko baboteli yo bana bakozwa yo bokokende ka guerre. Bobima na France. Nasi toyoki makambo ndeko na biso auti koloba. Alobi boy ke batu nyonso o bana bana ya mibali ya 16 ans, 17 ans ti likolo. Donc ezokende na ba papa na biso te pona ba ajo biso to na ba papa na biso, je crois que baleki déjà ba papa non lo ba papa ya ndenga respecter mais papa o akoko bota ndeti nga ndeti ba papa o bakoko bota ndeti biso batoto za lokwa na âge na nga do basi bakoli déjà basi bakoli déjà ozomone do tozoloba ba bana na biso na mibali na biso. Oui, mibali na biso o nyonso aza na moins de 60 ans. Ozomona o nyonso aza na moins de 60 ans. Wana nga nazoloba ngote ke ponga na lota ki onte. Ya lobi ya alobi yango bien. Abi à partir ba 16 ans, bana mibali ya ba 16 ans ti na ba papa na biso. Abi na ba papa na biso. Donc nga nazo préciser mingi vraiment ezali ti na ba 60 ans. Pourquoi na bi 60 ans pour to mona ki yango na mboka ya nani ya nani na olukele kombo to benga kenda non ana Deline TV oyo nani oyo nani na mboka ya VP na mboka ya VP. Oui, na mboka ya VP bazwaki batu po bakende kobunda bake kobunda bazwaki tina batu oyo ya 60 ans tina batu ya 60 ans po mutu tia koma na 60 ans. So na akoki 60 ans te vraiment aza vraiment makasi kobunda kitoko. Abunda makasi a moins moto azala maladi nde bako joie te. Normalement ezalaka nde wana. Yango ndenge ndeko na biso alobi awa toyebi te makamni o ekoki koya alobi surtout France mais atepe Europe mobimba. Wana ye muto alobi toyebi te azwaki makambo ngo wapi po aya koloba na biso boye. Ngai mama Deline eloko na osala video o po nazo répéter nzamba alobaki makambo nyonso o ekoya mi ba difficulté ezoya ba problème ezoya na mokilo me ba o bazo sambela pe ba otambo na obanga nga mabe moko te ekomela bango. Mabe moko te ekomela bango ni bana na bango nga na kobatela bango na mabota na bango. Wana ndenge nzamba alobaki na nga makambo o ndeko na biso uti koloba eza makambo oyo eza moko ya makambo oyo ekoki kokoma na France, ekoki kokoma na Italie, ekoki kokoma na Europe. Voilà, ekoki kokoma bongo. Donc biso siko ba oto sambela tozozwa pe ba sujet de prière na biso le to bondela ka kenzambe sunga biso na makambo nyonso oyo ezoya kati na mokili o papa biso to batela mana yo o batela biso o protéger biso mabe moko te komela biso mabe moko te komela bana na biso na oyo pe ezaka na kati wana donc to milengela na mabondeli surtout na mabondeli et puis yango moni eloko na zoloba ndeko na biso lobi wana ke oyo akotosa te mitindo o bakopesa oyo akotosa te akolinga teke mwana na ye akende bakokanga ye na makasi soki aza papa mobali bakangi ye yakei pe babotoli bana donc voilà nzambe kaka ayebi ndenge ekoki kolekela biso toyebi mingi te mais oyo ndeko na biso alobaki yango totia sikoyo oyo ndeko na biso oyo na ngana tozalaka na ye atindeli ngai lelo natia yango boyoka po atalaki pe video oyo nde esika do ye ezaki ndoto na ye alotaki yango 4 jours avant ndoto oyo alotaki nde aye komona video oyo 4 jours après amoni video oyo
nde yango lobi abande kobenga nga na moni bapele mankene ebele nde aya kotina nga na ye kobenge tosololi nde atindeli nga mpe susu video atindeli nga mpe susu audio oyo nabengi mpe tosololi donc toyoka ye ndoto ni oyo amonaki apres tokende na ndoto na nga mpo tosukisa na biso tokende na ndoto na ye. Bonjour Maman Deline, na sali yo voice oyo po na signaler yo ke message moko batiaki na groupe na biso message wana esalinga vraiment elamusi ngai po nautaki kolota ndoto moko bongo ya je crois ba 3-4 jours nakipaki yango te namonaki kaka eta mosusu eza nango ka ndoto mais namoni ser moko atie message wana ke message oyo ezoloba ke bana na bandeko baza na bana banda 16 ans ti likolo 17 ans 18 ans ya mibali babima na bana na bamboka babima na mboka balongola ngo mpe na Europe babima na bango na mboka po mokonzi ya mboka oyo azolinga atinda bana nyonso tu na guerre bana nyonso na guerre ata donc akozwa ba oyo nyonso bana ba age wana atinda bango na guerre siko namona kanisi elamusi nga mama ndoto nalotaki mpo ngai namonaki namoni na ndoto namoni mobali na nga azokende korenouveler mokanda na ye place ntango ya komi azorenouveler mokanda siko nga na ndoto nazomona makambo ezoleka na babiro wana donc naomona siko na biro wana bazwi bapesi ye mokanda oli bapesi mukanda moko ya ba français mais eza neti mukanda oya ba français basala siko te ezaki lokola ba titre de séjour oyo neti ba 10 ans mais ezaki rose penza makasi siko bakomi makambo bakomi mususu na tanga ki ombete me muto na moko expliquer alobi omoni mukanda oyo eza mukanda ya ba français mais eza oyo to sala ate oyo eza mukanda pour bato bazokende guerre mukanda oyo onde tozopesa bango soki bokei guerre bouta guerre ozwa mamoko nationalité française ozwa mukanda mamoko ya nationalité française oya awa mais siko ndenge eza bo ata ba oyo bazana no ba français te ninte bakozwa kaka mikanda oyo topesa mikanda oyo po ezali identité na bino lokola ba français na territoire mususu ko bokendele ya guerre ngasko na siliki place na zaki na siliki nga mutaki no vile mukanda ndeni boko yisa mutaki guerre ngobo me waka batu boye na komisiko ko loba nga moko place wana na musika nesko mutango wana abimisa pesi mukanda mutango pa zaki kaka ya ndeko na biso mo ya muinduka ya kobo no mona bi na makobo pe kuti makambo bazosala ngo pe bien ezokipe lisusu te est-ce que mutaza soldat te mutaza ne civil bokepesi mukanda ya ba français po akende guerre na siliki po na omona mukanda na pesa mbali na akende guerre na siliki sko nde na kosika na te na obima na balabala na binga papa moni bato ebele donc vous ya kosakana te bazokimisa bana bato bazokima donc bazo bana baokende guerre donc na makambo wana nyonso tu na ba trouble na nyonso nde na sutuki na yo mona ke ezaki ndoto nga mona bi ndoto aboye ndenge nini siko na fandi na pena bin ata utumaka mpe idea ya guerre ngo soki ndeni ezaki kututé donc na betaki on peut 40 en tout cas na BTP lisolo te pour na pesa ki on vraiment importance te siko na kambo o message o ekoti la musinga pourtant na ki message o motema na nge beti makasi siko biso batoza na bana ya mibali motema esui poso ba ozwa bana ta musu ba ozwa bana bana ba 12 ans ba 13 ans ba 14 ans o eza makambo guerre ba oluka bato ba kende kaka surtout biso lisusu bato o bango ba yina donc ba ko sasa biso pena na ozwa siko to sa ndenge nini yebisanga na mama Deline yo siko oza ba formation concernant makambo pona bike na bandoto nyoso nzamba lotisi alakisi sike eza eloko moko boyezo leka o ekoleka o nzamba lingi to bondela pona ngo po yeka ndaza capable ya ko changer les choses yango wana omoni na zongisi voice o epa na yo po yo okoka ko éclairer biso en tout cas merci to zela éclaircissement na yo merci nzamba azwa lokumu donc toyoki ndenge ndeko na biso amonaki na ndoto na ye ndeko mosusu ayebisa ngai mwa mikolo euti oleka mpe eyelingaka siko naso naluki odone na omona yango te mpona oyeba sute ezalaki nani abi na mama Deline aloti ndoto bazosala
na portugais babenga yango rouge cablo mwa bongo baosala rouge cablo ndeti rouge cablo ndeti bazokanga bato oyo bakende mpona kobunda kuna na bitumba nde bazokanga bato bakangaki bato na mindele na bato mwindu bakangaki mingi bagene le bazwizwi bango bandi koke mpo liboso babandaka toujours na bagene soki bazwizwi bagene bamoni ezosimba te bamati susu ti age boti baomata ti na 60 ans le bazokende na bango kokoma bakomi kuna kokoma bazokoma kuna abi bazotia sikoyo bana na biso ya loposo oyo liboso bana loposo wana mosusu na nsima donc ezalaki na injustice moko makasi place wana abi ezalaka ndoto na bosani ma badete ya ndoto makasi ndeka ndeko na biso autaki koloba ke nayokaki naka ndoto namonaki eza ndoto namonaki kaka normal nabulaki kutu te ezaki kutu te ke nase rapele ndoto oyo na lotaka ndoto oyo na lotaka nase rapele yango leri nde ndeko oyo atuninga ozomona donc eza kaka biso bana nzambe ifo tobondela mpona bana mpe mpona mibali na biso po baza nanu surtout mibali na biso baza nanu na moins de 60 ans donc baza mpe kaka na mulongo wana tobondela kaka nzambe aza nzambe nabetela bino oyo ngai namonaka na makambo oyo nde nakende kopesa bino témoignage moko ekolendisa bino mpo bozala na kobanga te mutu nyonso obanga te mpona mobali na yo mpe papa kobanga te ke baoya kozwa kobanga te epuis kobanga te mpona bana na yo olobaka ke solution eza kaka prière na obondelaka nzambe batelanga na bana na nga makambo oyo toyoki ekomela ngai te na bana na nga ata bazwi bana nyonso bake na bango nga bana yanga bakokende te nzambe ayebi lolenge akosala omoni ti nzambe aloba na biso tobongisa basaki ya barandone bamakambo nyonso yango esalaka nzambe abimisa biso yango esalaka nzambe tokomi mpe atete esimba te pa tobimi nzambe aza nzambe donc nga namonaka boye avant nabetela bino mpo kolendisa bino video oyo biti nango ezali mpona peso makasi ata makambo oyo eye lolenge oyo biso toloteli bandoto mwana mwasi auti oloba na biso wana oyo alamusi makambo oyo toyebi te soki alotaki ye soki ayoki na information nini soki eloko nini nayebi na nga te donc nga nalotaka boye ezalaka naza na ndeko moko ayaka awa na poto ayaka na bana mibale ya basi lera ye na bana mibale ya basi après bana ne misusu ya mibali batikalaki na Congo bana ne misusu ya mibali batikalaki na Congo bazalaki na ya mibali batikalaki na Congo sikoyo wana toyakokoma ba 2021 le mipepe wana boye bakako yaki ke nzamba lobi tozonga Congo awe ezoyinda tozonga Congo na 2021 kako eutoleka leka nde mbala moko yaki kosala mbala moko sikoyo kosala namoni nga sikoyo ezalaki vraiment na ndoto na ngai donc bana na batikalaka na Afrique na Congo bana na ye wana misatu ya mibali batikalaka na Congo ngai bandeko na nga nayebisaka ye nalobi na ye ndeko mpona nini te otiki na oka bana na o batikala na bango na Congo kuna yo tindaka mbonga Minerva ndeka kotindaka bavivre na bango kuna o place baza na bango mpe baza na bango na kimia ozotinda bambonga kolia ozobeta kayu l'essentiel bana batanga makambo nyonso oluki mwa terrain moko moke ozotia ota mwani bolelo lelo soki eyindi awa mpo nzambe ndenge azotalisa ke kala te ekoma nde Afrique mpona otiki no bango tabi nalingi conseil wana te abinga soki makambo ekomaki baboma bato nalingi nakufa esika moko na bana na nga nalingi nakufa esika moko na bana na nga so mpe mabe koya awa na mboka oyo tozali ya France eya kaka nga nazala esika moko na bana na nga nalingi na ngai te nga nayebisaki nga bi awa wa nzambe azotalisa ondire ke bitumbe kozala awa abi
bayaka so pe bitumba tozala na bango ensemble loka loba na ngai yango wana eleka nango pe bandeko na ngai naye kolota ndoto na 2023 oyo euti oloka na début donc ndoto wana nde naoyebisa bino lelo ekoki kosa inane na 2021 wana ngai nayebisaki bana baya te napesaki kaka conseil aboyaki na ye koyoka asali mpe makambo ya regroupement mpe lokwa azwi mokanda bangunda bana pe nzambe pe atie loboko bana pe baye biso tosepelaki bana baye en tout cas tosepelaki vraiment makasi mais na kati na nganga nolobaka nzambe yo sunga kaka bana na nayebi te mais tosepeli ka po bana baye eza eloko bien bana baye eleka nango nasala pe ke nalongola na mutuki o nzambe alobaki awa boye fale bana na batikala kuna nasepeli kaka bana baye na accompagner ndeko na esengo wana nyonso tosepeli biso nyonso bana baye eleka nango wana bana bayaka na 2021 je crois so na bosani te 2021 oui 2021 penza auto oui 2021 tokomi na 2022 tokomi na 2022 2023 na début ya 2023 année passée ndenga na olota ndoto ona ina betela bino sikoyo ndoto siko naloti ndoto tozalaki biso nyonso wana mbala moko bakangi bana kobanda ba 15 ans 16 ans bakangi bango ti soki ba 20 quelque bakangi bango po bakende kobunda nde bakangi bango bamati bango na bakamion ya minene bamati bango na bakamion baparent bazolela wana bane bazolela siko biso tozosimba siko baparent tozokonsole baparent ti ezalaka na kondima bana bakoya bake kobunda baese bakoya to boye nde kaka ezalaka boimagine nde mbala moko naye komona telefone nange esone lere esone mbamo bayebisi nga mpe ke ndeko wana nayebisi bino bayebisi nga ke bana na ye mpe bazwi bango kuta azolela makasi bana mpe bamatisi bango na bakamion bana na bazokende bandeko na nga esika siko nga su nakomi su kolela ngabi ngai nayebisaki ye na otanga komba ndeko wana nayebisaki bana bafanda na bango na Congo tala siko bana na baye na komotanga bakombo ya bana na bango misatu na omotanga bakombo na bangui bana ye ese bakozonga ese tomona bango lisusu so atikali ne bana na ye na Congo nzambe na ngai nzambe nazolobaka bomba ndeko na nga nalamuki nango na munoko na nga nalamuki na komba ndeko wana munoko na otanga kombo na ye ibana na isuka tikaki na ibana na ye na Congo suka tikaki nalamuki nango boye na munoko na nga fala tika na ibana na ye bafanda na bango kune suka tikaki na ibana na ye donc nga nalotaka yango wana ndi na susu nkinga bi o makambo ni noka somo nga na bi mbamona ekokanisa nga bi oui na makambo ezoleka na mokili oyo donc makambo boye kosalama nzambe sunga épargne nde tobika nzambe so alakisi likambo eza po tobondela nzambe aprotéger bana wana donc voilà yango wana oyo nga na koloba ke nzambe na biso aza nzambe na biso aza nzambe oyo tofandaka na Angleterre pendant temps moko boye bandeko na nga temps wana tofanda na Angleterre tozalaka pe na mokanda te pendant nayebi te po toyei kozwa mokanda na Angleterre après 7 ans donc tolobaki papa Didier bandaka kokumba voiture ata 6 ans akumba voiture na azalaka na permis te azali na permis te andai kokumba na bapermis na biso kaka oyo ya Congo mais kuna ezalaki bimaki soki bakangi yo ebandai kozala mabe makasi sikoyo prière na biso ezalaki kaka le nyonso koloba ke ngai personnellement na ndolo banzambe le tozotambola na voiture ata wana période oyo bazokanga bandi kokanga sikoyo bato oyo bazalaki na bapermis ya baétranger wana mpo oza na droit kaka okumba nango panda inane yo sikoyo orumeli okumbaka
si bo mesa pe voiture bo kendaka église bo kendaka ba matanga donc sans voiture bo kokate ozomona soki tozokende baotelemisa bato oyo baotelemisa bato mingi mpe banoir le baotelemisa mingi banoir na biso soki tokomi kaka pembeni wana bapolisi baotelemisa bato ngai bandaki kaka koloba nzambe bamona biso kaka bakoko moko ya mundele bamona biso koko moko ya mundele ya mwasi na ya mobali bazotambola ata so bazotambola bamonaki kaka koko moko ya mundele azokende na Angleterre periode wana ozomona donc batikala kokanga ye te eloko moko te ti na ndenge aka kozwa permis na ye ozomona donc nakopesa susu exemple mosusu tozalaka na ndeko moko boye tobandaki kobondela na ye ndeko wana azaki fale akende kozwa mangwele faka kezwa mangwele nde sikoyo ye moko alobaki abaki na kozwa yango te oyo nazwaki daya ya liboso namonelaki o makambo nakende kozwa su ya mibale na kozwa mangwele oyo te babosana na bango nde sikoyo esengaki kisikoyo bayebisi ifo akata mosala lokola alingi kozwa mangwele te ifo akata mosala ayebisi biso tala tokomi kosambela mpona yango tokomi kosambela nzambe so ezaka volonté na akata mosala problème ya te mais sala quelque chose tolobi nzambe esala quelque chose oyebi na mokuse oni nzambe akosala akepa médecin traitant ayebisi ye ke ngai fale nazwa mangwele wana bapesi délai semaine na suka po akata mosala soki aye na eloko wana te alakisi bango teke nazwaki mangwele akeyi ayebisi bango alobi ayebisi médecin abinga nazwa nini boye naye otala so mpe ndenge nini wana oyebi ke médecin atala boye amoni ye ke autaki kozala na maladi wana autaki kobela autaki kozala na bokono wana oyo wana toyebi eputa na boye kuta abelaki yango te elakisika autaki kozala nango mpo aza na bantikor makasi do bakoki kotia etonga te mpo aza deja na kati na ye bantikor oyo ya nini wana lokwa abelaki yango ezali falekisa 6 mois nde baoya kotia etonga nde esika aki kozwa papier anaki nango na mosala abinga moye nazwa yango ete tala médecin makambo alobi nga so botiango siko eza mabe mpo naza deja na nini makasi mpo na utaki kobela yango nde bango basalaki moko komplike moke me na mokuse eyaki koleka na nde bayaki kolongola mitindo wana ozomona ye kotikala na mosala ti lelo asalaka na ye na mosala wana donc mpoka nalobake nzambe aza capable obelaka na yo maladi wana te mwana abelaka ne maladi wana te me le yo obondelaka na oyebisa bino nzambe aza nzambe oyo asalaka makambo lolenge okoki koimagine te le yo ozobondela na yo mwana azaka kutu na maladi te o asthme banda botama abela asthme moko te me lere ekomi kaka esala baexamen mpo bakende kuna mpona mabitumba baomona mwana ana na asthme wa makasi ka babi o me mwana obela asthme banda kala mwana nga loba non ayoka monoko elobi wi me ndini tozomona na ata kuta alobi non nabela yango te me le baotala babami oza na asthme moko makasi okoka ta kokima ta mbangu moke te donc bakozwa ye te ndako ozonga na ndako pema esili yaka apres 2 semaines mpo totala ake 2 semaines bakuti asthme matisu makasi bakuta boye bapumo ya kopola yo ozofanda boye ndenge nini fo kende na traitement boye le oya na ndako wana mwana aza bien mama mpe mayele abi okomela kisi oyo te sala boye ezongisa boye eleke eza miracle ya nzambe asalela biso miracle na bana na biso tomitungisama te eloko eza important kotambola na obanga nzambe kosengelaka bana bolimbisi koluka kotambola na obanga nzambe c'est tout makambo wana nyonso bana bato mosusu bakokendekende ya yo oyo oza mwana nzambe surtout biso batadeline télévision biso tozobondela babutu veye butu mwana nakende wana mpe nzambe faloba no quelque chose po peut-être mwana na po bato mosusu bana mosusu babota baza bango ba 75 so mwana na aza na ye nzambe mpo ayebisa ye mwana na azalaka ya ngai te tika akende na ye
ndo omona esika malgré passe na motema me ozalaka même console nzambe alobi nzoka nde boye mwana wana azalaki na ye 75 peut-être nzambe akosala mpe moye mosusu alongola mwana 75 liboso na yo me mwana na yo oyo aza ya nzambe oyo ngale nyonso nayemba kembo likolo ose boboto na ye na batata bilembo na ye po asepelisa bango. Voilà, donc moto aza na elembo ya nzambe bazongisi ata mati mpe na kamionake ya koma kaka kuna babanekima bon mwana bapema baloba ne boye ku lokolo ebukani ozonga na kuna batete lokolo azongaka te azongi. Donc nzambe ayebi oyo nyonso akoki kosala na biso nzambe kaka po ndeko wana tosoli na ye watinenga audio abini motema biso batoto wana bana mibali mama Deline motema ezoswa ata mpona mpo alotaki mpona mobali na ye mobali naza na moins de 60 ans ana moins de 60 ans ozomona. Donc nzambe asunga kobondela kaka bapapa pe oboza na moins de 60 ans fo kobondelaka pe kaka ata obelaka no maladi wana te kuna okende kobima kuna ekende kobima ali babike yo oza inapti ok oza inapti te oza penda ozomona c'est ça. Nzambe azala na moko yonka na ngena partager video oyo na biso na bandeko nyonso toza na temps moko oyo ezoya penda toyebi te nzambe kaka apezaka kaka atika biso bana na ye te azala na biso kaka mpo mamusu moye tokima ngo eza te ifo ezala kaka ndenge wana ozomona mamusu moye tokima ngo eza te mpo bible eloba yango baguerre bitumba banini boyeboye fo nzambe bible eyebaki deja tokóma na temps oyo do toza na likambo place akokimela ngo te ekimelo na biso eza kaka mabondeli na kotambola nzambe kotambola na obanga nzambe yango nde ekimelo na biso. Nzambe azala na moko kimia na Yesu Masiya ezala na bino amen.